Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour la grande famille. Vous êtes bien, j'espère. Alors, bon week-end, na balandi nyonso ya BBC. Bon week-end na familloise, Mpoi. Franchement, je vous aime. De ma part, je vous aime parce que vous êtes une famille pour moi. Voilà. Beaucoup tatou solo là, makabweza. Mama bébé soza wapi. Lobi na travail quitté balingama bébé c'est beau benga boye banini yango ezoleka. Franchement, alors lobi totala ki 9e épisode sûrement, 9e épisode. Oh my god. Naza na ya ebele ya koloba. Mais motema nanga etondi na esengo. Kota aimé partager. Ceux qui ont la liboso na chaîne à Maman BBC, n'hésite pas de t'abonner parce que vous allez décider. Tout ça la promotion, il y a film, il y a Bella Production et tout le Bella rappé divers, pas de souci et tout fin à rater. Tout fin à rater, tout les la anti-valeur. Voilà. La grande famille, vous aimez, vous partager, s'il vous plaît. TikTok, voilà. Lobby total filmé. Franchement. Belle vie quand il la patronne. Poutine de l'écriture. Bomoni filme oyo. Bomoni filme à mon église. Eza filme moko. Ngai personnellement. Mama BBC. Nakoloba. Oyo. Asambe la raté. Alukelungi ya Nzambe. Oyo. Azalakana ademiraka na kati ya mabe. Atika mabe. Alukelungi ya Nzambe. Oyo pe aza semer de trouble atika ba trouble na ewana alukele na Nzambe. Vous savez, film oyo na ebisabino bandeko, c'est pas un film ya sentiment. Tolongwa. C'est pas un film ya sentiment. Et un film moko ya interpellation. Eza film moko ya eye ko fongola makambo ebele parce que mon église est touchée presque beaucoup de choses. Tout ça dans 9e épisode. Mais il est dans le moulay. Tant surtout yebi belvia qui na ba 12 et à ceux qui 12 qui na ba 17 et moko 14 15. Alors je sais pas, est-ce que film yo qui na 15 et qui na 15 16 17 na on nandimite peut-être aussi là na 14 parce que to komi pe ko shita ngo ekozala ba délivrance ya famille ya mama top, ba délivrance na famille ya ba Mimi Kabea, délivrance pe na ndako ya mama Hélène oyo aza na kati ya ignorance okutani na famille na mama elokwa mama Marie Hélène bandeko eza pasi pe mawa. Yango na nazo yebisa bino ke non filme oyo tokende yango botala yango na sentiment te et interpeller mutu moko. Filme oyo
et toucher les serviteurs de Dieu, et toucher bandimi, à part que toucher bandimi, et toucher corps de Christ nyonso. Au 9e épisode, Tolali Tolamuki na 15 heures du temps, tout ça déjà na 83 000 vies. Donc, c'est pour vous dire que film Oyo est bêti na niveau moko pas comme possible. Et je sais, je crois dans le baki yango avant-hier. Il y a kolobaki non, film Oyo le kaboué et ceux qui filment Oyo ya mon église et les kabouété. Bah toi ko témoigner, c'était hier nandimité. Na tchaka ba audio ba touté. J'ai une maman atindela kinga audio lobby. Epsinga mama BBC na kati ya filme oyo na zana kati. Mama abi ya biso ezaki ti na mutu akufaki. Na mutu akufaki kande na zolo bakeno bande ko bomoni na filme oyo soko kebite mutu moko okufa na ba désordre ba ya ba geshu. Et maman a benginga lobi ma BBC na zana kati ya filme oyo. Je suis parmi ba désordre de maman Marie-Hélène. Il y a biso na mwana, je crois mwana na ya kufaki. Bon imaginez siko, mwana kufaki, elle m'avait appelé hier. Na tout nana nouye. Le quoi film et tous autres continuent na kota la film na sala par tous les moyens na yambaye parce que nous devons travailler avec des témoignages et pour vous dire que non, bota la ka film na sentiment té. Bon aimer beau partager la grande famille. Ma bébé c'est aux autres l'analyse na yo. Nga yo na ye. Même ça qui bino que non omoni ah c'est comme si que no Bellevia a touché nga. Pour Bellevia comme film oyo bandeko. Il faut za la mutu kaka mutu osambelaka. Pour zo ba level ba inspiration oyo. Omoni oyo eza level ya mama loketo te. Eza level ya silate. Si la ye ba filme na ye et koza kaka ya façon oya se comportaka ne bongo ba filme na ye ko kendi parce que elle manque d'inspiration, elle est plus dans des bêtises. Alors ba filme na pe koza na ba bêtises na yo tout d'abord dirté na ça la émission na ça la analyse nanga moni émission bien analyse lorsque zo solo na bato tu dois avoir aussi ba exemple moko boy pour bato mususu ba comprendre kana ba exemple filme oyo ya mon église. Ils ont prouvé combien est-ce que Poutine, elle est spirituelle. Yaya, ils ont la moutoki aux alavandi dans cette église pendant 10 ans, 15 ans. Mais elle n'est pas, ou encore il n'est pas mis à apprendre à tel lot comme côté sur la spiritualité. Donc, il y a kaka église abimi. Tam soupe aza peut-être ata klina abaleyaka église, asal ramusala moko na église, mais na kati spiritualité aza nangote, aza juste kaka. Donc, il y a à vivre physiquement, mais sur la spiritualité, mais plus de 15 ans, 20 ans. Pour Bellevia Bimisa Babiloko, c'est-à-dire qu'elle est mire dans la spiritualité. Et pour Bimisa Babiloko, il y a facilité. Il y a facilité. Hier, moi, j'étais à l'église. Pourquoi? Pasteur n'a pas côté à Abete qui Babilo au Moroboé, n'a s'est retrouvé na film à mon église. Je même dis, parce que vendredi, service et les cacan en ligne. Nga kutu na lobby, donc na moni mbala moko film à mon église autozolanda. Je même dis, ça pourrait être mieux. Babiloko au lobby, wawa. Ça pourrait être mieux peut-être que non. Ce qui m'a été à Oyo et Kotaki sur les réseaux sociaux. Alors oui, tu as raison. Après, au fur et à mesure, j'ai encore insisté. Parce que dans mon église, film à mon église, na mate yawana. Et quand on a insisté sur le Mathéo, il fallait qu'il dépende dans les réseaux sociaux. Alors oui, tu as raison. À répéter, oui, tu as raison. Mais il y a que non. Ceux qui n'ont pas été en ligne, ceux qui écoutent peut-être en ligne, il y a beaucoup de pasteurs au Bundisanga. Et là, les pasteurs sont sépilatés parce que na fongoli et le moko eza yangote. Parce qu'il y a encore beaucoup de pasteurs oyo vi na bango na kati église eza mabonza
eza dîme, eza koya kosala ba appel de fonds. Donc bango bazana te pona ko gagner ba âme. Bazana te pona ko lakisa ba na nzambe nzela lobiko. Yango boyokaki na tango ka lobi bongo na bi on nzambe oza nzambe. Yango na baki no bandeko c'était avant-hier na émission na kotisa ki avant-hier. Na lobaki bandeko, il faut ko tia belle vie na prière. Parce que aye ko dévoiler ba biloko moko boye. Oyo mutu akendaka ta akoti na ndako ya nganga po azwa puissance ya délivrance, afuti mbongo po azwa puissance ya prophétie. Siko boyebisanga beaucoup excusez nga la grande famille, beau aimer, beau partager. On est là. Je n'ai pas même pris dans une année. Ah, lunette est wapi. On peut savoir ba verset biblique na kitina nanité. Na kitina lunette na ngaité pour natanga moi na pas zaté pour il a ma lunette nzambe na ngai. On a tika lunette à moi ka awa. Likolo lisusu ko mafuka. Parce que il fallait n'attendre la bino bozela. Ba o ba kolinga kotanga na opesa bino acte 8 verset 18 à 20. Acte wana ou encore ce qui n'appelle bino verset wana eza pona nini. Ça dit en réalité oyo tomoni ya papa Serge Tolanda. Onanga Jésus Christ. Nazonga. Place nazalaki na ya lisusu ate papa. Nakende libela. Ah, papa Serge. Église Nzambe boye. Ton retour qui peut détruire le temple Nzambe. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Des missions qui sont en église. Il y a que sa peuple Nzambe. Il y a que détruire le temple Nzambe. Oui, la Bible le dit soki mutu moko masumu abongoli motema papa Serge na lola fait Jésus salima. Combien ba am combien oyobungisi. Matthieu 28 19 oteranga kala na lopango tozaka osambe lobosani. To luka ba am Nzambe. To gagner ba am Nzambe. Ba am Nzambe ba komaki marchandise na yo. Voilà ce qu'Nzambe memi bino. Voilà. Jida asukaka na singa inazo ko informer yo na Jésus Christ na Jida mutu aliboso akufaka ezaka Jida. Mais il n'y a pas César, Jida c'est quoi te Yesu na c'est quoi. Trahison et foutakaka du roi. C'est fort. Na pesa au confiance frère. Na zo tant otali soma ka mwanzambe. Croyant que yo za mutu malamu to kozaki Jida. On a bosana na vie nanga mobimba te. Pas sacrifice au Luka, le temple est vide. Le offrande des alisouté. Wapi nani mama étoile. Wapi mama étoile. Succès ozaki nango, gloire ozaki nango, otikali yomoko. Et nenge peto osamba liboso Nzambe. Ba chéri, ba nani, ba ozalate, ba interprète ba ozalate, yomoko liboso Nzambe. Amen. Bomoni ba papa Serge, ba genre ya ba papa Serge. Eza ba genre ya basali ya Nzambe o bakina kosomba ba puissance pona kwa ko faire épater bana ya bana Nzambe na kati église na sima wana bambongo ekota na acte 8 verset 18 à 20 bolimbisanga soki na kotatone parce que là j'ai pas mis mes lunettes ezolobela biso nini elobeli biso ke non lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19 et lobby, en disant, accorde-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Donc, quitte la 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent.
Yaya, que ba serviteur de Dieu nyonso wana. O ba kina kosomba. Ba puissance. Yaya, suka na bango ezaka lokwa ba papa Serge. Puissance. Ba somba ngote puissance ya guérison. Puissance ya parole. Puissance ya prophétie. Puissance nyonso to mona na église. Ba somba ka yango na mbongo te. Yango pomoni Pierre a telemeli Siméon. Bon comprendre. C'est pour vous dire que bomoni pasteur Nzao, il est de Dieu. A forcer le comme côté babota makanango. Babota makana don ya parole, babota makana don ya prophétie, babota makana don ya guérison, babota makana don ya délivrance, na don ya délivrance. Mais c'est pas le cas lelo. Yango bomona ki tango filmé à mon église et bandi, tout moni déjà flash ya comportement déjà à papa Serge. Je crois que quand on a une émission dans la loba ki bandeko place aux sambela, place au kota ka okendaka ko lukelongi ya nzambe, soit disant pasteur ou encore nani père spirituel na yo. Aza homme, aza serviteur de Dieu, ya solo. Filme oyo eyete kolobate que non, ba pasteur nyonso baza ba aventurier. Non. Parce que ata awa nan acte 8 verset 18 à 19 on a na uti kotangela bino. Siméon da lingaki linga pesa mbongo po ba pesa puissance à Saint-Esprit abanda ko imposer bato maboko po bato basa nini ba mona loboko ya Nzambe. Et Pierre a télémelaki ye. Ay bisoki yo kanisi ke non don wana ba somba ngo. Tu vas aller te faire foutre na mbongo na yo kuna. C'est pas tous les serviteurs de Dieu. Filme oya mon église et baby samili mo batouté. C'est juste yangwana na ibandeli na lobaki ke non filme oyo ko interpeller le serviteur de Dieu et ko interpeller bandimi et ko interpeller communauté ko interpeller bato mokili. Bomoni papa Serge tala ndenga suki asengi pardon alobi oza ya Nzambe. Soko tali papa Serge shit na ye eza y compris pe na mwasi na ye mama étoile. Pour ceux qui maman étoile azaki mwasi moko ya bien ya ko telemela mobali ba bêtise wana et puis ya ko senga ye ke non luke longi ya Nzambe na bosolo. Soko ko salela Nzambe kaka na parole bandeko. La parole de Dieu oyo eza eloko moko puissance ceux qui pasteur aza na puissance à parole voire même na parole kaka ya pasteur oki ozwa délivrance na yo. Soko batu baye bate nani yango prophétie ebikisa ye. Prophétie ebikisaka te. Nani prophétie epesaka nango position. Yango mona aneti nga mama BBC na baya nanga prophétie. Prophétie bebisaka na motema mutu. Et ozata mieux que okotata na parole parce que ce que oyebi parole lorsque vous priez tu pries avec le parole. Yaya. C'est comme si vous étiez Nzambe na loko na nani moko boye ke non. Ah toi tu dois faire parce que c'est ta parole qui nous dit. Si qu'on lelo pa pasteur rebelle, ozana donne yo peut-être il y a prophète, il y a nani il y a juste prophétie encore don ya parole. Mutema ezo suka lorsque ozomona pasteur mususu azana don ya délivrance. Yo mutema banjo suka. Mutema banjo suka. Oketina bikota kota. Pour somba. Yaya bolimbi sanga toke nango boy. On doit interpeller. Filme o yaya. Bozila. Bandeko, na opesa subino verset mususu 1 Timothée 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés, et même, bon continuer. Bonjour dans la grande famille, 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent. Neba papa Serge à s'égarer na foi
likolo ya mbongo. Ozaki peut-être na foi na yo, ozaki peut-être na don na yo ya parole, ozaki peut-être na don na yo peut-être ya prophétie, mais likolo akomona muto azosala nani peut-être prophétie, azosala peut-être délivrance, guérison et tout yo lobi te ba don wana ekotisa balar osegaré. Tokoki olobata bako basali ya nzambe te ata biso bato ya mokili lelo mutu akoma kondima koboma mutu mpo na mbongo. Toyebi te ntango ozoboma mutu mpo na mbongo, mbongo wana ekosombela yo liwa. Ah oui, parfois il faut tolobaka yango. Obomi ondimi kosala mutu mabe oboma mutu mpo na peut-être mbongo oyo na mbongo yango ntango kotikala nango ou encore mbongo wana okozwa esombela yo liwa te. Pour te dire que non, yo pe okufaka. Lelo bolingo ya mbongo est séparé, voire même ba famille. Lelo bolingo ya mbongo et mema babiloko moko boye ezobimisa bato na ba présence na nzambe o eza yango te. Or sokoza mutu o yebi nzambe parce que nzambe moko alobi que non, l'or et l'argent m'appartient. Soki eza ya nzambe osengi akopesa yo. Yango mona to mona to zora bénédiction te po toza na patience te. Yaya ba verset za ebele ana okyo pesa bino bokyo kenepe na Hébreu 13:5 boku retrouver film na biso ya mon église na kati ya ba verset oyo. Alors to chite totala siko pasteur Nzao asuki ndenge nini nyonso to nga mnaki ndozwa ye limbisa biso oza ya nzambe obengama bondela mpona biso yokela biso mawa nzambe nosambela ayokela biso mawa. Papa Serge, frère Dola, na osambela mpona bino te. Nzambe apambola bino na nyonso bosali. Nzambe apambola bino. Ondela mpona biso. Vetuke o méritango. Seigneur yoka mawa Yesu. O mérité. Yoka mawa nzambe na ngai. Père de gloire na sengi kanda na yo kitate liko na biso. Olobaki soki tozongeli yo. Yo kokambola pe kopambola. O nyonso yaki nzambe. Pona kobebisa temple na yo na osenga ka makila yo sopaki na Golgotha. Makilo efasaki ba ordonnance. Makilo ezoganga butu pe moy. Pour la délivrance na biso, pour la récite na biso, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, pitié, Jésus, pitié, Jésus, pitié, Jésus, pitié, Yesu yokamawa. Na makasi tolonga te Yesu. Toza na biso dine te Yesu yokamawa, to mérite te à cause angolu. Ta grâce nous suffit Seigneur. Père de gloire, yokamawa na temple na yo, kotika te liboto ebunga Yesu. Zamba récupération, bando récupéré, ba amo babungi, bazaya yoza. Yondo simba kamitema, simba lisusu Yesu. Yesu, simba lisusu mitema. Elo mbezongi sabango lisusu posana yo. Yondo takazel, oh Père de gloire. C'est toi qui fournis le vouloir et le faire. Zamba ba disponibilité. Ce que j'ai aimé et pas Dola, alobi, onyo seleki c'est moi. Yuda. Combien pe bakendaka ka ndenge basala ki baje wana bake basengi pe bolimbisi te. Mais mabe ya Dola ndenge aloba tangu pasteur Nzao alobi ke non na osambela pona bino te nzambe ye moko alimbisa bino et voilà. Soki bazaki batu moko boya komikitisa. Ya ka ndenge botiki église bongo. Dola zo ebisa nani Papa Serge tokende. Yaya soki ngai ye makala moto ezala mabe makasi nzambe soki alobia punir yo yaya bomoni nzambe ezalaka bien lorsque il agit par sa grâce mais na kanda na ye yaya po longola kanda na ye yaya okobela liboma ti okoki ota kose retrouver na sa mabele soki ezalaki ngai Dola ou encore ata Papa Serge ndenge nakwea na makolo
ya pasteur Nzao. Yakoba ata parce que pasteur Serge déjà longola qui pasteur Serge. Asaki alongola qui déjà ma parole à lobi bien que non. Na kozonga lisute, na zongi bisika. Pourquoi déclarer comme ça? Azaïpe moutoumoko olobate que non na zongi bisika. Mais nga na comprendre qui parce que ma belle kaki. Ce qui a zakipé spirituel, alinga yeba dinga ko sala ata zo kende. Ma nzambe pasteur Nzao. Ayeba ka ko lakele bien akende. Donc ndenge ke wana na déclaration na ya koloba ke non na kei na ngana bisika wapi place bana ko kende ko vandela bato bangulu batumba kangulu. Siko à quoi bon ya osala mabe pona un jour okutana na ba situation moko ya ndenge o papa Serge akutana nango. Et interpeller ngana yo. À quoi bon na loba ngo chaque fois na be mission nanga. Bandeko bomoni mabe to demeraka na mabe te. Bomoni diable a flashaka mutu boye bomengo poazo yo bien. To demeraka na mabe te parce que au grand jamais mabe demeraka libela na libela li futi nango eza na lobaka. Mais ba tout temps basala ka mabe ba perdra ka mutu ba perdra ka conscience. Ya koloba ke no mabe na osala. Lobi aucun memelanga problème. Moko, nous sommes des humains. Ata yesu yemoko abaya tangwa kela mutu. Ya yo ki mote mamabe. Ya yo jalousie. Ezalata na modération. Ya yo mote maketo. Ezalata na modération. Parce que so osala ngo na modération, c'est-à-dire que non, crainte moko ezana kati no conscience na yo pe ezo sala. Ce qu'on mabe ezala ko sala mabe. Ozana modération te. Mais dans tout ça, Nzambe na biso Nzambe ya mawa. C'est un Dieu qui pardonne. Il est miséricorde. Donc yo lobate ke no okoki okufa bongo te. Soki yo zongi kana makolo na ye, na komi kitisa. C'est un Dieu miséricorde. Muninga salaki ba sacrifice belé pour église telema ndenge telema ki wana. Oye même pas minute. Na biyamba yamba oyoyo. Yaya, lelo ba pasteur mususu ba koma na bango na koboya na chair. Parce que oyebi pasteur autant ozo yamba na kati église na yo. O matisi na chair. Place na ezé tomber, déjà place à sacrifice. Et ça n'importe qui te okuka ko matisi na chair. Oyebi biloko yepe ko tikelo wana te. Ezala kanango. Lelo ba pasteur wana linga ko pesa batu chair na été. Oui, parce que ayebi passe à sacrifice. Moi je me rappelle. Place na sambelaka. To vanda to sambela to si to yamba mupaya moko. Église esili. Tango église esili. Ka ndenge za ba mouvement na ya kopesa na ka ba mbote tout et tout. Nzoka mupaya wana zaki envoyé. Batinda ki wapi? Batinda ki amata kaka na chair soki akende ko sa nini. Parce que tango pasteur azaki na kati ya bureau. Tango siko ba ko signaler parce il y a ça mati donc aveugle ki ka bato asali eloko na minute muke. Tango ba ko signaler pasteur, le message azaki asaki. Ne jour na mona pasteur asilika na niveau moko. Alinga betati na ba serviteur o bazaki wana. Pona nini? Atali sacrifice o ya sala na etumbelo ya koloba. Nzambe. Yaya, Dieu existe. Ba chair rebelle za na ba réalité. Po chair na bin chair. Ange ya Nzambe, ange gardien azala wana na chair. Yaya, il faut sacrifice pour Nzambe. Asanini akitse bino ange moko oyo bando contrôler l'église. Abi boyebi sacrifice oti. Pour ta grâce à Nzambe et les mata awa. Donc avec yo meka kaka chair. C'est-à-dire que dans l'église il y a beaucoup de réalités. Oh, il faut tout apprendre à non tant que tu apprendre tozo maïli. Au soutenir. D'accord. À partir de minuit, chaque minuit, je dois t'en abonner. À tous à fatigué, il s'en zambata papa sungangai, batelangai. Bundelanga bitumbonga na ebiti. Pesanga makasi na longa. Sala ta prière mo pousser. Remercier Nzambe.
chaque minuit il y a 3 heures du matin na pécho ba heure mibale wana minuit 0 heure na 3 heures du matin je attends ta réveil na téléphone na yo bondela loba na nzambe onyo ce matin na motema na bi koza makasi te na prière mais nzamba osuta osunga yo molimo mo santo osunga yo pécho makasi ya bondela et d'accord, on verra la suite. ça va. Nzamba pambola yo. Amen. Merci Otika Mala. Merci. Bonne nuit. Merci. bomoni ba air oyo pasteur Nzau apesi Cardozo ya koprier ememi trouble minuit 3 heures du matin eza ba air moko oyo ba diable ba fonctionnaka yango monaka minuit olamuki koprier 3 heures na bakiseli bino isusu pe na 2 heures on les a secret na fongoli bino il faut pe kolamuka na 2 heures donc oki olamuka no 2 heures ti osambeli ti 3 heures et ba 4 heures olali parce que heure ba 4 heures ti ba 5 heures eza moment oyo nzambe siko ya kopesa message 2 heures eza ba heure oyo ba diable ba yaka koboma siko soki c'est déjà yo déjà basi ba sacrifier yo ba pesaka heure na bango eza ba 2 heures siko so oza na heure yango monaka bolali akufaki ba 2 heures akufaki ba 2 heures heure wana pe ezalaka bien ya kolamuka kosambela 4 heures 5 heures ange oyo soki ange susu message yaka so oza mutu ozwaka ba message à partir ya ba songe ozwa 6 heures ange aki belle vie pardon ba air ba pesi Cardozo nde ba air oyo monde a ténèbres fonctionnaka et pesi trouble c'est-à-dire que non a trouble kabango donc a beta kabango paralysie sommeil ya paralysie du sommeil balala yena butu wana osanini azo loka siko Cardozo nzambe lokola ezaka ta ya nzambe tango azoya babi nzambe apesaka pe provision apesi makasi ala moki papa ememi trouble bolingo ya Cardozo na Omari nani akota nga kutuka na 10 heures na kanisa kikeno Omari na Cardozo baza mwasi na mobali nzoka yaya na leki akomisa leki na ye mwasi ya butu yaya bino bato na bolobaka keno Dieu n'existe pas ou bien la spiritualité là n'existe pas détrompez-vous moi so auto ko sala babuzoba na banque au bakangi ou taki soki honorine namoni c'est quoi les trucs namoni nini o babenga balobaka soki procès na ye azo ba croiraka na nzambe te maintenant batu oyo ou encore mutu oyo ya croiraka mais si fala limwisa ye omoni ndenge nzamba confondre ye bandeko bakosa bino te Dieu existe tola nana mwa muke pona oyebisaka bino ke non Dieu existe makambo o honorino ya lobi Sambelaka? Non, Sambelaka pe. non. Quand tu veux la couper, vous a athée. Oui, naza athée. Ngolo bali. Bon, na kwa na diete. On a te Porsche na Kinshasa. Le 1er janvier 1988. Allemagne. Ti 12e ya Allemagne. Surtout ça, pendant la paradis. Surtout ça, la. Oui, ça le roi ben ilo mo bon. Bon, na minicho na kata na bandosa musala ba ya etieren et ça le roi ko occupé na bana école ba parents ba ya kotika bana na tongo ba ke musala biso to occupé na banana. Obala, bien aux Divorcé, célibataire. Divorcé, oui, divorcé. Non, en fait, Nabala quand un système à traduction, après Simba Tetoka, Bwana na Papa Bana. Congolais Braza. 4. Non. Non. Oui, Nada athée.
Ngolo bani. Bon, na kwa na diete. Okoki kozwa adresse na yo. Ya Allemagne, Ya Allemagne depuis ya Congo ezali. ya Congo naza na ute. Pesa ya Allemagne. Na Bergheim. Mbele besi. Ok. Kazo. Yende beaucoup. Na Bergheim, ville ezaka Bergheim, okoma Postlight site 50-27. Bandeko, bolimbisanga toza na dossier mususu, mais il faut toujours ka kopesaka ba exemple mususu. Lorsque ozoloba keno okwaraka na nzambe te oza athée soki athée. Maintenant ton Dieu là, nzambe wana oyo sambelaka, mais il pouvait peut-être protéger na makambo kene ko sala. C'est bizarre. Et puis chose grave, il paraîtrait que non, aza ce qui na c'est où là, na Allemagne yango, aza musala nini asalaka, ba mama ba o bazalaka busy, ba kena kotiki les bana na ndako. Ba kena kotiki les bana o lokwa crèche. Landa siko ba commentaire, tu vas beaucoup regretter. Ye abilivaka na nzambe te. Botala babiloko oyo ebimaki na kati ya chambre na ye. Siko bana oyo ba mama oyo bana koke kotikela ye. Ainisie bana te. Asali bana na bino nini? Siko boye bisanga. Bomona ba gravité ya ba situation mususu na sa moyi oyo. Kotambola ngulu ezalaka danger de mort. Mais je sais que ba mama na ba bana koke kotikela ye bana. Bana baza ba innocent. Soki basambelaka, babanda ipe ko futa. Yaya, makila nyonso ezala makila ko mekate. Espérons que nzamba protéger ki bana na nyonso oye abana ko garder na crèche wana. Parce que biloko ebimaki na kati hotel na ye. Yaya, bino ba mama so boyebi ke no botikela e bana. Boluka la bana bino ba délivrance. Oya koyebisa batu keno na bilivaka na nzambe te. Yaya, boyebi nzambe. Yaya, biso na loba ke moi mama bébé c'est un bon jour. Na oya ko témoigner les bino grandeur en nzambe. Parce que nzambe aza mutu oyo akenda kolokota mutu na séjour des morts. Est-ce que can you imagine? Yo zo koyebisa batu keno na bilivaka na kwaka na nzambe te. Mais babiso ba mususu toza na ba témoignage ya koloba ke non nzamba longola ki biso nde na séjour des morts. Alokota ki biso nde na séjour des morts. Mais toi là tu viens dire que non na biliva na nzambe te. Yaya. Pour votre information bandeko, bako sabinote. Bomoni likambo papa Serge Asali. Je sais, ezana ba couple belé. Lelo moi ça qui n'a pas église isoute. Pour nini mobali ya beta na mesa. Ya koloba ke non fini avec tes histoires ya okena ba église parce que ba pasteur ba lekisi. Un pasteur moko a bebiseli ba pasteur nyonso réputation. Ba mama belé bazana ba kina reso église te mbali ba boya. Pour nini pour na pasteur moko ba pasteur Sergio ba sake oyo comportement ya sake et ça là basi mususu mibali na bango ba katisa bango ba église. Moi aussi, je suis parmi. Je suis parmi. Il y a eu un temps, là, père spirituel, père Boyan, qui n'a pas église sauté. Parce que ta côte tapé l'église n'est pas moningaya. Place on a ensemble la lelo, na témoignaka. Parce que père Ababeti, Azala, convaincu avec mon père spirituel. Comportement. Humilité, amour. Donc, avoir rempli les critères et belé à mon salaire en Zambie. Mais dans l'obité que il est saint, il a ses défauts. Ndele lo mone na zongela église. Et puis na zongela église ndenge nini? Yaya, na obete la cabine histoire. Mouto ko le bakeno Dieu n'existe pas, pardon hein. Ba pasteur o ba sake oyo. Lelo ba meme la bato ebele ba problème na ba couple.
moi si peut-être azana que non nzambe abenga pour na osalela nzambe mais pour na comportement ba pasteur mobali alobi ko kende église te ye pour na ba pasteur nyonso baza ba escroc ba papa ope bozala bongo bopesa ka ba mama chance ba kende so bazama azama be pasteur au place au kende azama be azongi susu avandi ti akozwa kaka ya bien ba biso toza ba témoignage tozo ya bien parce que toza ba appeler soko oza appelé to kovanda na yo mais loko wana soki ezaka na kati na yo oza na appel ya nzambe ekotungisa yo etungisa yo na bandenge nyonso soki ezotungisa yo eke yo oza na ignorance nzambe akopeta ofimbu moko bo nde olamuka nga na vanda mpenza boye panaki na eso église te 2 ans 3 ans na kiti kaka na vanda boye pou nayoki kaka pou on dirait gifle moko boye mais on dirait bruit moko boye pou elobelanga toi tu peux pas kovanda boye na kati ya ndako tu dois kokende place moko ko prier natali boye na ok wapi nga basi bapekisi nga église bapase baaventurier baleki ebele baoluka banzela poto nzela poto emonani osundoli église bandimi batikali na kiyolela est-ce que boki imaginer ata bino moko osali église na yo en attendant que nous obongisaka makamono ya poto efungwami boye pa okei olaki pe église te poto siko boye bisanga est-ce que ko fortifier ata ba papa pe baloba ke non kende na église ba biloko abo et puis tant ozo kende église ozo kende poto ozata na souci te ya bandimi peut-être 50 60 ata tolo batata 100 oza na souci na bango te yo tali kaka avantage donc no yo ke poto église awe panzani siko ba pasteur moko aobebisa réputation ya ba pasteur nyonso laissez-moi vous dire que no bomoni ba pasteur nzao baza ebele koya kaka na bango ndoko okoloba ça va na se retrouver so zo koya kaka na ba asake o ba problème banzao ba pasteur nzao baza ebele baza malgré que non la chair est faible baza po pasteur nzao azonga na kati église wana c'est par là vous allez vite comprendre que non c'est un serviteur de Dieu aleka ki peka na komekama aleka ki na humiliation mais lokola nzambe ayebi mosali na ye aotike na humiliation te nzambe pe pour faire comprendre batu mususu alors a permettre qui Serge Zonga nzambe pas zaki mutu moko oloba pe que non te na permettre te tant papa Serge Zonga ki na kati ya bureau nzambe pas linga permettre en côté parce que ça la façon nyonso o alinga pe aboya que non à ça qui a Zonga voilà place wana te mais Dieu avait permis. Maintenant, des questions, il y a un belief ou un croyant. Pourquoi Dieu avait permis? Quelque part, il y a un enseignement dans Ngambo, il y a bandimi. Film oyo, Belvia yepe ko relate, yepe ko fongo la bato ko lobake non. Lelo église comme il y a un problème. Lelo ba pasteur ba problème. Lelo ba itumsu ba kenaka sou église té. Mais laissez-moi vous dire que non, quelque part il y a aussi d'autres pasteurs au basa la nzambe na bo solo. Yango boyoka ki ne bande na bi que non, Belvie a touché côté nyonso, négativité positivité. Donc aye li susu ko fortifier. Aye ko pesa susu bande ko mususu espoir. Ba peut-être ba zonga na simaka ndenge ba moni affaire o asaki asali. Bazongi na sima bakati makolo babinga plus jamais sous na kati ya l'église bevia yepe ko fortifier bango ya koloba ke non ko vanda na ndako te pona situation eleki pas asaki il y a encore basali ya nzambe ya bien baza bevia elle est intelligente hein so ezali mutu moko boza na idée azana mayele ya musikate elle pouvait peut-être s'arrêter na faire oyo asaki asalaki atiki wana film esili wana tolinga to mona kaka grandeur ya diable ndenge azosa nini azo bebisa mais le quoi Belvia za mutu amayele akepo na olakisa batu ke non Dieu existe yoko yana buzoba na nager mais ya telema mutu asukati Bible ebiso nini Bible ebiso ke non il n'y aura plus le ténèbres qui existait sous terre. Filme si là na oya filme si là na koya
C'est la tour, on va communiquer. La tour, on va communiquer. Le roi dit tout ça pas là, tu makele. Ta mo no tisa makele. Tala mu ya ko so ngati tisa makele te. Keba nanga, keba. Na keba po yene nani? Ni les yeux. Keba lo. Yo ni les yeux. Yo keba lo para keba. Atanga ko ko sima ngate. Comment on s'imagine que c'est un milliard de gens Cardozo. On se double passe maintenant au lieu ma belle. D'accord, pointé, yo ko regretter. On a pointé. Cardozo. Ah, beto chodi, on ça. Papa, on a chodi. On se tire au dans le luxe tout le monde. Non, bête à moi non. Bête à moi là. La camarade n'a été. Yo, non, non, camarade. Bête qui s'en a camarade n'a été. Depuis quand Kokoro. Attends, elle Pika munini. On a son tiens que vous n'avez pas moi si. Bah non, on va passer dans la cité qu'on a qu'à vous n'avez pas moi. Yo, pour ça, ça tombe manqué moi. Fama wuti benda na se pesa si manga. Ke omone o bendo ko lo na to. Wala sane bendo. Ne bakosa o bakosa. Oh Marie. Nakobeta yo. Yango yo. Wala sikani. O sexa ngai. Impoli nyama. Loko komoni na mibala batata. O respecte ya notaire. Mi bana batata. Makamni na bebe selio. Akangi ni bana na. Akanga bana ngako. Nani? Akanga. Nani? Vanda nanu vanda. Makolo 5 heures ozo ngolo bananga. Bikamina ngo. Bikamuni yo na leki no. Ndoki. Omari yoka. Impoli. Natobola nini? Nini wana? Nakotobola nini? Je me dis waouh! Je suis waouh! Maman botu bien. Après ça, on pète de la on a Lucas qui m'a ndenge na ngamoko. Toke, no choqué yo petit ka parole peso parole. Nasalo nini yo yebsala Cardozo mata likolo Obi mata ngano lakisa makasi nyonso kobimisa makasi Soli kola ngo zanda ka ya tata na mama tena ala ndo sila shambura ngati ko kesho mwana yo ni nango chele yo moko wana mwasite oliko kumela na salle de boko na ndimi bachaka si. Est-ce que vous comprendre que non Cardozo délivrance na ende banjo salema sikoyo siko langage wana azana na maîtrise te a changer langage a okoma na kimia parce que façon zo kenene nango eza parce que ayebi na nuti réalité prière ya Cardozo ya minuit il y a 3 heures du matin et puis si trouble au bomoni na nanana yaya na ye Omar amone déjà que non et indelié et bimi na spiritualité et comme na physique ya bomoni prise que zo lekela ye yo pona Cardozo lelo boswani
la puissance de la prière. Si vous avez dit que vous avez croiraka na nzambe te. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Au moment de prière, lelo cardozo comme ko prier, lumière moko epeli kuna na ténèbres ya omari yangwane yindi ndenge zo yinda wana. Mais lumière, elle a toujours ma casse. Voilà. Vous aimez vous partager la grande famille, tout continue. Beli sika. Mena mutu na elibala. Izaki te ngo mwana nga mosa koma olubananga. Je ne suis pas prête. So talié ma omone mwana nga mosa. Mosi kitoko. Oya mobale ko lupete. Mais alobananga kalinga lake. Naza prête te makambo etali ba sentiment na intimité na nakotati. Mais no mona ke ajango yango ya obala. Oya mibali ba papa leki na bango. Ba bel homme. Sora lati veste bimi na balabala so alingi olobi penda oui na zui mutu c'est ka responsable anandaku ana mutu te avandi na lupanga famille abima kaza mwa mbetu na muke na chambre na ye ekokaka mesure na so atamboli yo muno sopi motema na okene pa ite yango siko tongo lobi likambo ma mususu ani za ka spirituel papa kota na pota spiritualité bana ngai po na omona makambo ezo kende monde bana nga bakomo hérité pe di yango loko yo lobi ya balie bakomo pe ko hérité yango nzamba pambola yo mama na comprendre siko yo pona nini ezo sala loko esimba monde de vie o eza kuna esa loko le simba baba za batu moko mama eza ba réalité moko spirituelle ça dit oh tu expliquer wana eza première maison au pango batu bakoleli ils ont la réalité belé les caracuna. Alors ce qui vous doit jouer ma capacité au lukanza. Papa bango ngana télé makana ise na bibisu ngana vanda te. Ngai photo bima ozwa mbongo. Akobima. Ozozwa mo papa bango akufa. Abimaka? Abimaka. To resi ko bima yango moto zo pona malembe mama na okende malembe. Batu musu ba réussir ko bima. Mais ba réussir te ko kata balien wana. Obi malédiction en famille à makila. So mati avion. Et vous en avez un avion. Donc, peu importe le lien où vous allez, à quoi accompagner vous. Bah, monsieur va réussir comme bima, mais va réussir comme katabaliente. Pourquoi? Parce que ce que bimi na yo et que vous en avez vie de prière te, maman réclamation ben daka. Mon bal no azawapi. Akufa papa. Voilà. À ça qui est fort ya obima. Mais le quoi vie de prière ya maka ses acquitter. Réclamation wane meni. Abiloko za mutu makasi ebomaka. Réclamation ebomaka. La réalité ya famille maman va papa. Voilà. Bible lobi na mukanda Exode chapitre 20. So kiti même tina 5e verset. Bible lobi na nzambe azua. Oazo pini iniquité, malédiction de 3 jusqu'à 4e génération ba pareil pa ya ban. C'est-à-dire ma sumo ba parents ba sali bana ba recibir en de 3 jusqu'à 4e génération. Na habité génération ba no c'est 40e. Alors le loko ya osa koko na bango. Po papa ba on to kutaka mama papa na yoana. Papa ba koko na bango. Bango 4e génération ko. Pas 4e génération. Siko faut ba luka Yesu Masia abimisa bango na lien o ba kata et papa omoni tio ya ba lien familial ya bitumba. Il y a Yesu batelanga amen amen ti. Il faut côté profondeur. Bible dit invoque moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses où ils ont cachées dans la famille, bah lien wana il faut que ta racine. Ce que je nous était à oui ça m'a foutu ambila. J'étais ambila au quartier yango au PC sous ma casse ça ni. Pour l'avantage. Aussi longtemps où c'est katalité. Voilà maman. C'est-à-dire il faut kende na bozindo ko katabali wana ko luka nzambe na bozindo parce que makambo na oloba etala ka identité mututé. Peu importe le titre aux anango. À tous à pasteur. Papa. Maman je te dis il y a des hommes de Dieu ba kufa qui na sa ignorance réclamation en famille. Surtout na ba famille ba tia musa na ba kozala te. Yo bimi oza ignorant. Ba réclamer au benda yo. Papa tina yambio na sourire nga kaisa indeke.
oye olinkai mwana nga mwasi tellement azobana nga eza prête te nakasi nde alinga prouve ngai alakisa nga mama oza oloba mingi tala ye limbisa malgré nayambi yo na titre ya wana te mais mambo olobi na ngai na onga mona mitungisama nango na se retrouver. Mosusu ye oyo Maman Marie-Hélène ignorance et kotatina misisa. Mais lorsque la parole de Dieu zobima na puissance ezobima na lumière yaya ata moi ignorance na moke ekolongwa yango bomoni na suka ayekoloba loba ebele on dirait mutu aliboma. Ce que vous imaginez, le comportement au maman Marie-Hélène a sali pendant tout ce temps, avant de mon sali en Zamba ni atanandako, ba baby si biloko combien? Na mabe na ignorance, ba baby si biloko combien? Bon moni ndenge to trainaka. Na ba pasi moko boye po na manque ya donc na okelo bandeni. Manque peut-être ya connaissance. Lelo, toyebi que non, et pas en retard, mais ça fait très mal lorsque on demeura longtemps namabe, lorsque on demeura longtemps na ignorance, ça fait très mal. Toyebi et pas en retard, oui, mais tawana. Et ko banaka ko oyo ki na muka mutema pasi. Mais Nzambe a planifié la vie à mutu. Nzambe a permettra babiloko moko na ba vie na biso. Pour peut-être lobby oyebaye, lobby osalelaye. Pour ezana mutu mususu sans koleka na ba situation, eza difficile. Ayebata ke non Nzambe existaka ou encore Nzambe salaka. Moi peut-être fille oyo soki honorine oyo. Tant ba otuna yo sambelaka. Ponanga, ce qui est qui ngaye, le quoi na tambola longtemps ya kolobake no na existaka na ndimaka na kwaraka na nzambete na moment wana tant bazo poser question ce qui ngaye nde ye wana na kolobake no côté religion je me disais que nzamba existaka te yango nazaki na babiloko na ngaya et tout mais là je suis vraiment embrayé na okelo bata embrayé te. Na minute on a confuse ya koloba ke non Dieu existe parce que biloko nange ezaki assurance te soki biloko nange ezaki assurance bolinge bokanganga te malheureusement ce qu'on a pas ya pona bato bongo nzamba ya pe po na bato malamu non bokanisi bato mabe pardon nzamba ya pona bato malamu ka honori wana yenda ko akomata na cher pona ko témoigner grandeur en Nzambe c'est comme ça avec toi mabende liwa yango moni nzamba permettra babiloko mususu Polo bio yebai. Bota maman Marie-Hélène. Et pas maman Marie-Hélène a le bipé mon copain à koufa. Bon mon likambango na epsa kibino. Ça fait mal hein la réalité oh. Ce qui bokota la film oh nandimité parce que film oh total yango. Surtout le monde entier total yango ta ba pays Afrique nyos. Ba sali Nzambe y compris. Surtout ya ba oh le quoi ba saki ba se retrouver dedans na total bango film. Ba teyama. Père de gloire. Nazonge pana yo nzamba mawa. Kotala te mabunga Yesu. Na elokola Moïse. Lorsque peuple epesa kyo mo Congo na montagne. Basali nzambe na bango. Yesu zaki mokano boma. Nzamba lolo zaki décision. Yakobo ma peuple. Oyoka ki le samba Moïse. Alobi soki okoboma bango na désert. Soki bakokufa na nzela. Bongo ba égyptien ba oloba nini. Est-ce que nzambe na biso n'est-ce pas qu'on l'a été promise? Koki sabila kana yo Yesu. Oyo laka ki nzamba lola. À cause de mawa. À combien plus forte raison Yesu. Oya sopa ki makila na ngomba Golgotha. On a qui sacrifice, oh Père de gloire.
ezaki mpona kosauve, ezaki mpona kokatela bato etumbu te. Yesu ayaki mpona kokondane te. Il est venu justifier, il est venu pour nous justifier. Oyaki na mission ya kokangola babakangama. Yesu kanisa misale kulusu, kanisa misale kulusu, kanisa misale kulusu. Sambalola okimepa nani bandeko lobi père abapetie amonaki ngondire na beli liboma donc ka pasteur nza akomi ko prier bandimi babandi okota façon na sotaki na lobi voici la grandeur de Dieu. Bino bokanisa ta bana batona balongwaki na église bakei. Nzambe na longola ki bango ake ko garder bango quelque part. Ya ko babino boza ba réserve ya lobby. Boza la nani asaki ya ko bebisa bino te. Je vous permets à bolongwa. Il y a d'autres histoires nzamba permettra ka. Bana ne ba ko vanda place où bazo bungisa bango te. Basaki ba réserve nzambe pas allez bolongwa comme ça muto il faut yeba. Tango baba njoko ta moko je me suis donc na sauté na bivo nzamba tikali nzambe. Na beta na mesa na beta milolo. Bakoti moko et puis bomoni bana na nyonso bakota ki wana eza bana o bautaki ko 6 classe bana o ya bazwaki première nani édition ya Bela production et bango wana nyonso Bela production za compagnie hein vous respectez Bela parce que ce to bito beta comment tu peux sa commentaire tableau ya Cardozo na ya Omari qui fait. Cardozo, non, qui est-il l'esprit? Moi, Mounoko. Assez ici, Omari Mounoko. Assez les publicité na ya BBL. Donc, lobiko na linga qui sous Cardozo makasi. Na tonton O. Donc, donc, na habité, c'est quel genre de connexion? Hein? Belvia yeba ke no bato so na pesi bango bale boye ba okenango kitoko. Quel genre ya connexion? Bazaki ya mobali ya leki ya butu amour compréhension na kati na bango. Mais incompréhension to ko Nathalie Omari déjà walobi na ko sala ni. Donc awa lelo to kotala peut-être Omar o ke ko sala bisala sala. Donc Cardozo bien makolo milai wana na mono na mwasi so tele makaka na banzete awa na sa banzete soko koti na douche okena ko umela Cardozo. Je crois que nous na tournage wana making of te ezala bakufa ki na koseka. Et j'ai aussi aimé réaction ya Priska aza mwana ya ndeko mama top malgré moni ya komona abaneka ko se garder ko se réserver. Franchement, ezaki tableau moko non. Textuellement, totalement yango na film mais ezalaka na ba réalité na ba famille mususu. Siko tala sikoyo mama o eza mama top. Azana ignorance. Bomoni kozana mama o ayebi nzambe. Désordre ne kozala te. Maman koyeba keno ça ne va pas awa. Il faut to kota na mabondeli. Il faut na telemela. Asungi pe Omari na kozwa ya kozwa sentir poisa nini abeta pe Cardozo. Ignorance. Kaka bino bato bolingana ka bana nga na bota bino mibale bisu na nga mibale incompréhension aboué. Mais carrément au moins na pe bo incompréhension ndenge ezalaka wana Priska babalukeli pe Priska Priska peut-être osali eloko moko parce que Priska zo la kaka yo na Cardozo linga na Cardozo te ngai soki ezaki ka ngandi na manke lokwa Cardozo na ebite ceinture wana elinga aussi le ngandi na nzoto okomona pe Belvine okomona pe babotoli pe Priska peut-être incompréhension ya bato balingana ka yo linga te ndenge bazalaka
Le diable a risère. Tout continue. Yonde lisungi. Yonde makasi ya batu balemba. Ozongisa kesengo ya mitemo ezoka tango ebele. Seigneur na Seigneur récite na yo. Seigneur victoire na yo. Lève-toi Jésus, lève-toi Seigneur. Mon Dieu, mon roi, na sengo se lever. Yo noter makambo to asuka afin que makambo elisa kibiso lobi et comme asije ya joie pe ya témoignage. Na beleli au Père de gloire, na beleli nzambe nanga, bokonzi nanga, le Dieu de grâce, le tout puissant. Lève-toi Jésus, lève-toi Seigneur, lève-toi mon Dieu, mon roi. Lève-toi, lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Oh, lève-toi Seigneur, lève-toi. Jérémie, Longolisson. Bagangwa
bomonaki présence ya eyenga pasteur nzao amonaki ye sensation wana nzambe déjà molimo osana déjà pointé déjà eyenga ke non o elema alors lelo na 10e épisode to continuer kotala filme na biso vraiment 9e épisode donc tokilo ba 9e épisode te ba épisode nyonso makambo ezobotama kaka na ba belle vie c'est comme ça avec elle makambo ebotamaka toujours esengo. Voilà la grande famille. Livre na biso déjà. Il y a belle vie. Et Bima qui déjà depuis hier. Ils ont déjà na marché. Je crois que les gars dans restaurant. Ils ont numéro pesa wana. À mon équipe ba koma ki numéro moko wana. Pour na batu ko benga pour na kozwa. Vous na epelele bino numéro. Numéro est à 00243 990 de 2021. Des numéros Oyo, il faut vous contacter pour na livre. Si vous avez besoin de livre, vous benga na numéro na 00243 bato à Libanda 89 0 2021. C'est ça, 20 0021 00243 090 2 00021. C'est ça les numéros. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Tous a toujours on a branché sur Bella Production. Na kozang sa koyib sabino te la grande famille. Tous en a ba pomade. Il y a suki ba Will ya suki oyo eza ko kolisa suki ozana suki oyo eza défrisé eza naturel ba produit oyo eza vraiment très bien ezo sunga surtout yo pe moi si biso basi obota ozanzemi ba hormone bibisa pe biso suki mafuta oyo encore produit oyo pomade oyo ba huile oyo ezo ya ko zongisa et ya ko bongisa ko réparer suki na yo. Alors ceux qui ont besoin contacter Mama BBC na pesa yo code promo parce que ils ont au moins 14% ya réduction. Alors prix wana oyo komona ya kosomba eza déjà na livraison na kati. Alors bon hésiter te ko benga biso et ça la vraiment bien makasi. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Aujourd'hui, après un repos d'un week-end très chargé pour certains, un week-end relaxant pour d'autres, et on a essayé d'avoir beaucoup de retours. C'est comment on applique la gamme Limb Booster. Nous sommes venus juste pour vous expliquer comment appliquer la gamme Booster et surtout notre masque capillaire. Ces masques capillaires, comment on l'applique. Cette masque, elle est applicable après votre shampoing et conditionnant. Donc, si vous lavez votre tête, vous mettez les conditionneurs sur votre tête. La gamme, elle est la 3e étape. Désolé les amis, vous m'avez posé les questions si les Limb Booster a déjà le shampoing et le conditionnant. Non, nous ne l'avons pas encore sur notre chaîne de production, pas encore. Mais nous attendons, si vraiment nous voyons que les demandes est devenues énormes, nous allons en produire les formules et essayer de les faire étudier chez les spécialistes pour voir si nous respectons les règlements de santé. Ça, c'est notre gamme. Ça, c'était juste une entre parenthèses. C'est notre produit masque capillaire. Donc, comment l'utiliser? Vous ouvrez comme ça. Je vais utiliser celui qui est sur la couverture. Vous prenez une bonne quantité. Moi, je vais prendre juste une petite quantité pour essayer d'expliquer comment utiliser. Vous massez et puis vous l'appliquez sur votre tête. Appliquez en massant. Vous massez la tête, vous massez la tête. Vous regardez, mais coupez les slices. Donc, coupez les petites parties sur votre cheveu pour essayer de masser bien la tête. Et comme étape finale, vous le gardez sur votre tête 3 à 5 minutes, s'il vous plaît. 3 à 5 minutes. Ceci va vous permettre que quand vous allez laver la tête, les sécher, les cheveux ne seront pas coupés en peignant doucement. En peignant doucement sur votre... Et ça aide vraiment votre tête à être bien nourrie, les cheveux à être bien nourris et la tête à être bien hydratée. Donc, c'est comme ça que nous l'appliquons. Vous frottez, vous appliquez, vous démêlez les cheveux avec. C'est vraiment très bien pour nourrir vos cheveux.
Et si vous l'appliquez régulièrement dans votre routine capillaire, c'est vraiment très important de bien respecter ces règlements-là. Maintenant, si par exemple vous dites que non, moi je vais utiliser toute la gamme de Limboost Earth, maintenant l'étape 3, c'est l'étape, après avoir séché, c'est l'étape ici. Il y a l'étape ici, la baume, ça c'est la baume capillaire. Vous prenez cela, vous frottez, vous mettez juste au-dessus sur votre cheveu, juste au-dessus de votre cheveu. Dès que vous le mettez, vous d'abord vous frottez sur la main, vous frottez vraiment, vous le mettez au-dessus de votre cheveu. Vous peignez et puis vous venez prendre maintenant votre gamme hydratant et vous commencez avec la gamme hydratant, vous ouvrez, vous frottez, vous démêlez. Ne peignez pas les cheveux d'abord. Vous démêlez bien avec la crème hydratant. Vous venez ajouter l'huile hydratant. Vous venez ajouter l'huile hydratant. Vous ajoutez, vous démêlez surtout le cuir chevelu et vous venez le finir avec votre huile pousse. Votre huile pousse, vous mettez et vous massez votre cuir chevelu et puis vous pouvez maintenant commencer à peigner votre cheveu et faire le modèle, tous les modèles que vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on utilise notre gamme Limboost. Merci pour ceux-là qui nous visitent déjà sur notre site web limboost.shop. Merci pour ceux-là qui commandent au travers les téléphones et les WhatsApp 343 D04 64 et merci 64 D7 et merci pour ceux-là qui commandent au travers Facebook et TikTok et Instagram. Nous vous remercions énormément de nous avoir fait confiance. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga.